kino suka ya sanza ya Yambo. Botiami ya libanga ya Yambo ya botongi libongo na mai ya mozindo ya banana bosengeli bosalema elobi bongo ministre ya Mambi Matali Transport. Pona ye, libongo liango lizali mpenza libaku lilamu pona ekolo Congo Demokratiki. Pambate, ekosala ete baimboka bazwa misala mpe lisusu ekotombola nkita ya ekolo. Kasi, nangambo na bango, ba-environnementaliste to banganga mayele, batalaka libanda lia bomoi, bazali kosenga ete botongi bwango, bosalema na mayele mingi mpe, botala mbano na libanda lia bomoi. Il faut kuyeba ke soki pore yawa, batu mingi bakokoma mwanda. Eza batu ya Matadi ya boma, bakovanda kuna te parce que musala ekosila pana bango. Donc bakokita bango nyonso awa. Population ebele kokoma na côte. Mais côte ezali kaka à peu près 37 km. Donc au monde iso etoti 5 millions de personnes awa. Au monde ekoza impact munene. Awa lelo population azokota na kati ya mangrove pona kata mangrove kosala makala. Mais tozali à peu près na 180 000 habitants pour le monde dans le territoire de Mwanda. Soki comme 5 millions. Mon consommation makala ekomata lisusu. Donc les impacts ils sont là, mais c'est pour ça qu'on fait des études d'impact environnemental qui vont être faites et j'espère qu'elles seront diligentées de façon efficace. Mais il est clair que nous sommes des conservateurs dans l'âme. Donc c'est l'image que je vous ai dit hier. Si vous demandez à un prêtre si vous pouvez avoir une deuxième femme, il va vous dire non. Si vous demandez à un conservateur d'abîmer Kukata Zamba Akoyib Sayote. Donc c'est ça l'image que je donne. Vous voyez? Mais c'est ça aussi la démocratie, c'est ça. C'est des points de vue différents. Hein, et le débat permet qu'il y ait une véritable démocratie et puis une solution se trouve grâce au débat. Donc il y a des impératifs pour le pays, il y a des impératifs pour la nature. Pona bango, boko kisibwa mabongisi maye, boko zala nambambano mingi mpe, likolo na ba espèce protégée to, bikelamu, nanzete, ebatela maka, biye, bifandaka na ba mangrove, oyo ezali bongo, maternité to, esika ya mbotama ya mbisi, pe bikelamu misusu ya mai. Mais il faut savoir que esengeli koyeba ete bambisi oyo bazali awa na ebale ya Congo oyo nyonso bokoki kolia tango ya mobembo na bino basol babarakuda bamuru bakosakosa bambisi wana nyonso bambuyu soki mangrove ezali te bango pe bakozala te esengeli koyeba boyokani bwa Yambo ya mabongisi ya kotonga libongo na mai mozindo ya banana na Congo Central bobanda wuto 2018 ntangu minkanda mitiamaki manzaka kati na DP World na mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratiki Joseph Kabila. Nathalie Sekaburo Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.